Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Naba fidèle Nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la canon à moi la musana bino toujours yeyo. Mbote encore na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne, mbote na yo dadi, pourquoi pas na Georges Djunga, otete la kie ma fumbe mbote na yo. Toujours Darling Love na émission na ye, vous avez droit de savoir. Lelo na vous avez droit de savoir vraiment. Nazanga moro na plateau, nazo sala bino analyse. Analyse ma sujet za nkati wana. Lisolo na biso ya lelo ezali ezana ndeko mwasi moko. Azali orpheline. Ndenge nzamba sungara. Ayeko lingana mobali mo na Facebook bandeko. Alingana mobali mo na Facebook. Na Facebook wana ezalaka eza na bato mosusu depuis boyeba na Facebook otindela demande d'amis to ye atindela demande d'amis nyonso okomela omona ozongisika loboko wana mundela edabiso wana ndeko mwasi azalaki na problème na vie na ye atanga te bandeko ayebi kokoma te ayebi kotanga te mais azalaka na Facebook ana ye kolingana na mwa mobali moko azalaki na Hollande kolingana balingani wana moi mobali peut tellement banda koma trop lokola azalaki na camarade na ye wana ebaki vraiment makamba kokoma ayebisi camarade na ye abi tala muto azokomelanga mingi azobengaka ngai mais nga nayebi okoma te ezosenga yo sololaka na ye lokola ngai. Confiance à petit peu camarade ne moninga molamu oyo kaka. OK, moninga ne yewana robeta e mosinzo bandeko. Bakomanaka. Soki mobala tini mbongo na Western, papa maramutu bakendaka bakabolaka. Tellement pe mwana mwasa Monique, ninga bana mbasa Kishasa bakufela na bango mibale ya poto. Western wana msusu bazana ina bandeko na ye. Mais ndeko na ye azwa chance au côté Western te quoi moni mutu moko boye a côté mutu moko boye Western to bebe bisi mutemat abinga pe fona chaka mutu a aye kokomela mo mbali wana vérité bisi abi moi si oyo zomona oyo lula ozomona na profil yete ne mutu bokomana na mbala kam yete onga na za camarade na ye ba okomate alobala ngana sale la Facebook na ye lokola ye mais soko bengi na appel ya Facebook ndenge zalaka ye ne muta solo la mais na mama kokoma tellement ye ba kokomate eleka nango pe mobali pa linga ya bandeko mobali linga ya ale baki na aéroport toujours accompagné na camarade na ye wana camarade na nga mutema pire azalaka te pire comme pirate bandeko nzoka nde camarade na ye na mobile si balingana tala degré ya passe bakomi na aéroport boye mobile akiti ne ezalaka te avant mbala longwa na biso na toza boye na kolata boye wana mbala akiti bamonani ola banda na mwasi na ye oyo alula na Facebook alula na profil abandi penako na camarade na ye biz eza biz alita matene to pesa biz opesa na ami na yo te biz pena ya munoko ya mwasi na mbali fiona lobi te eza ngai abite yo te nga na yeli yo za mwasi a niveau na ngai te oyebi kokoma te oyebi kotanga te nga pe mwasi bongo na kovivre na te oyebi ezaki pona nini na vie souvent koloba vérité na ebandeli ya relation ezalaka bien bandeko to bandeko mwasi na de le début soki yayebisaka mobali wana vérité po baapele ezalaka nango baapele ezalaka nango na nini na messenger oza na droit ya rotinda voice alinga
aza na ye pe kati na ni ba voice na ye wana to ayebisi pe vérité ke nga na problème na tanga te na vie que eza te ke po ye nde alingaki kotanga te eza nde ba problème ekomela ye na vie à perdre papa na maman de sala ke ayeba kotanga te na vie ayeba kokoma te mais ye abombaki yango secret na ye vraiment à part kaka meilleur ami na ye wana nde muta yebaki bandeko siko tala non eloko meilleur ami asali azwi défaut na ye wana abimisi yango na miso bato babimisi ekizengi mobali yango pe ole pe azala te na maîtrise ntango bayebisi yo likambo ye pa boyi na ye mwasi abali camarade na ye bandeko s'il vous plaît abali ye awa na bandal awa abali ye na bandal awa bana poto oyo baza bana bandal bayebi bien avenue Timance na direction ya obima komi na bandalungwa bakamarade mibale tala degré ya mosinzo o meilleur ami tala makambo asali toyebi te ndeko mwasi abombaki vérité wana na ebandeli amonaki keso na yebisi mwa mobali peut-être na koperdre ye soko monaki ke yo pe camarade donc soko monaki ke makambo nazosala oyo na kokosala nango ntina suka te ntango moninga propose oyo banda kokomela ngo linga epo boya na yo ti olinga yebisaki kosala ba recherche ye moko ayekola ta kokomata ne fiske ata lingala pamba oyo omona camarade aluli biloko toloba ndenge nani na ba message ne bando solo la omona pena ke mwana mobali oyo azo promettre vie awa ngana otika ngo boetin pour na nini na vie so ozwi opportunité ozwi oza na papa na yo oza na maman na yo azotangisa o classe il faut koyekola on ne sait jamais nini kokokoma ndeko na biso mwasi andima te ke un jour eloko moko boye ya bongo ekomela ye otali mwasi oyo babotoli mobali otali na moto yango abotoli mobali akokani te mwana ya moluba ya pembe ya basin monene aza na place akokakola ye te defo na ye kaka mabe na ye eza kaka mpo ayebi okoma te yango faut kotanga na vie il faut kotanga loyenge eza d'abord eza na suka te koluka te kosala loyenge sans que oyebi kokoma pas même je suis ata sali ya pambo boye ata na ko abrégé oyebi kokoma ngo te eza vraiment pasi makasi tozaka wana toujours pona ote ya rabino kobetela bino ba histoire oyo ezosalama toujours na société pona éduquer biso ezaka te ke ba émission internet lelo etalamaka na poto te ekoma otalama partout na Kinshasa yo pe muntu ozwi occasion ya kotala ngai kozapenga te vraiment lande lisolo bien secret na yo mingi tozokoma na mabe po ya nini omoni okobimisela mutu nyonso mona moko na omombo bomba na kati ya motema wana mutu ayebi yango te oza na droit ya kobomba mabe ezobomaki camarade lelo soki bosaliki camarade fo yeba nyonso ya yo il faut yeba place ke to banzeta malili na opena place ogenda kopema nde darling apemaka na nzeta malili epa papa mokonzi camarade wana fo yeba ngo ani fo yeba ye non to solo na biso nyonso eki camarade bon elikolo to ko solo na biso mena ko koma teke vi na nga nyonso na tanda ngo o exposer yango pire à rater ngana mona yaya botoli leki na ye mobali omongo siko camarade po botolo mobali nini ko empêcher eloko te na vie faut ozala na secret na mona ndeko mwasi mususu balingani na tonto wana apesi ye rendez-vous nayebi te soki kobanga soki complexe oyo esalaka bato abengisi ye abi nazobanga makambo ekomi ebele ifo ngai namema camarade na ngai bakoma kuna mwana mobali ndenge ezaka alingi lisusu fi wana te asepeli nde na oyo camarade na ye oyo ayaki na ye wana to bakitoko nyonso tonto na biso alulelaka tanti na biso wana na nzela
na liboso ya fi wana monisi yango te po nini Kinshasa comme na makambo ebele mosusu mona camarade nanga pakola poudre camarade nanga zala boye bobimi ye azwi beauté na yo wana nde azo travailler nango yo komi komona peut-être ay mususu yo kutu ozana beauté mo eza nango naturel o eza ke ekoki ko attirer mobali nyonso azana toloba amona yo kaka mais otali mutu oyo mobali wana zola na mususu peut-être akokai na yo te eza rapport ya nini bipakola pakola ya ba poudre oyo zomona ki camarade na likambo ya ba telefone oyo nalembi kosolola yo solelelanga nanu sala lokola ngai ngata nazo sokola telefone nanga sonne na linga te muta ya mbelanga po déjà nakutana mère ami nanga na bana école primaire na une école secondaire to kena yeti université na Révérend Kim avant nazana papa mokonzi ngai nazona d'abord témoignage à liboso tozali biso mbale ba rit nga rit mbaya ye rit tembo avant na komana papa mokonzi nazaka na mutu musu na Belgique wana muta botola ngai eza camarade pona nini nazaki wana non d'abord mususu na occupé na mama mususu na PC na téléphone nazo même numéro na monde na PC mo de passe Facebook nanga ninga za bo foko taka mo bo solo la na ta mo bo mususu nazo kima na ngai ok na no pesa nzela po mona que pire azala raté pire azate na vie ko linga te que ozala na confiance ya mutu koleka yo moko non tomona makambo ebele yana bisa papa mokonzi alobi nanga ke darling depuis na yeba na mona na camarade te tine mususu so nzamba esimbi te otika lo mona te na camarade na présenter non pas déjà sina kutana te barate makambo pourquoi ça la marabongo mobali o babengi mobali ya camarade na yo mobali ya mutu oyo yebi pourquoi oyo olinga eloko eboma nini mbongo amona nenga mona darling atia kabele na ye wana check closure na ye wana fa ye baka darling alalela wapi nanga mona darling azala na ye wana boye aoluka yeba yango mona na vie kolinga topesa mutu confiance mi pesa yo mo d'abord confiance na yo moko zala sur na yo décision na yo il faut yo moko nde ozwaka décision mona nsa mono tantine moko bazoni ba problème na mobali na ye aya beteli camarade ko camarade asa mobali mabe fo ka bwana ye comment mutu ko camarade akoma o décider likolo na yo surtout que likamo eza vie privée na yo o eza ke lobby na yo pe ko zwa problème ko lingate mutu décider likolo na yo o monde ko lambisa mwasi oui eza point faible na ye alobi bien azwa chance ya rovana na bande de l'école te papa na maman bakufa nzela mo bakufa na accident tango expliquer problème na ye mama kuluto atikale na ye ndinga zaka mutema mabe aboyi na ye kotangisa classe nzambe aide ndenge basala réseaux mundela sala réseaux sociaux oyo ezalaki ndepo batu batu ba se retrouver quoi distraction nanzela réseaux sociaux na mingi pe bakutana ya malamu pe bakutana ya mabe pe bon ça dépend ane nzambe azotindela yo mutu aroya pembeni na yo ndeko mwasa zine mbale mais tala lelo problème ekwele lié pona ni de le début soka ebisaka mobali wana nanza na problème moko o expliquer mutu zala clair nzambe na kamo mwa muluba ndenge ni nazaki na complexe na ebi ebana maluba ba clair ba eba kosa te ba eba bomba te ponga lo ba vérité faut lo ba d'abord ko ba vérité tango linga na mutu premier li solo tombo solo la wana naza posa tango lo ba parle-moi de toi il faut ebisa eti o bana ka teke bana ndo ebiso ke papa nga na zara boye nga na bimara na la 18h non il faut ebisa pe ba défaut yo za nango ko bomba eza mabe tala lelo pe saison mema biso ndeko mwasi a perdre mobile na ye ya malonga
ne baloba ke bala mibali ya poto bazaka ba aventurier mais moi si mon beba kuta na nzela ya réseaux sociaux azui pena futi billet na ya bi il faut ya tanga préparer ya wana moninga malamu meilleur ami tala makamndenga baby sel vraiment opesa mutu confiance na vite bandeko oyo ozui occasion bazotangiso classe ko boya te tanga classe on ne sait jamais nini ya lobby et puis mibali oyo bazaka ke pour moi si azana défaut atangi classe te azana ba problème mo boye oboya eno oko aider oyo ko aider pe okomisi pe mutu na société eloko balingi bagarda ngo ka toujours okolo na fleur no mo bolinga ngo mingi faut bando sopela ngo mai non rotika ngo ke moye beta ngo bebisa ngo te ko boya moi si te pour moi ça na ba défaut mo boye non bandeko to ça la bino ka ba sujet oyo to bete la bino ka ba masolo oyo pona nini tozwaka mayele mutu azwaka mayele kaka ndenge tozovanda boye na ba masolo ndenge zobeta ma nga basala nga boye nga bazongisa nga boye ndo mona ke ozokende kokolisa mayele na yo pe papa na biso nga poto pena oluli na opena mwasi na ya bien ndenge wana pokaka yebi buku te pokaka yebi kaka kokoma te oko aider attends la cour moi il y a 3 mois 6 mois vraiment on peut ça mutu confiance te pour on ne sait jamais dans la vie vraiment tozaka wana pour non ça la bino ba masolo na bino oyo bolinga pour non bete la bino ngo vraiment ba masolo to bete la bino za rateke nga na fonda ngo nde na za na ndao na biso na fonda non eza mambo ezo salama na mokili on a ici bino tiko sala makala mingi te na avenue Timos awa na bandal awa direction de ma commune na Banalungwa libala penzako ba camarades ba kanga mama pangu moi swana lali epa na bango fi wana lali epa na bango yo kane ndenge bazobeta celibat ekwei na mobali na ye moko. Merci beaucoup. Bozara toujours branché na chaîne Amino Congo Check TV. Tozana pour lancer la vidéo. Bama solo. Merci encore na mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Bon d'accord, na vie na ngai, JP pendant 5 fois ballon d'or na Suisse. Hein? Mon vieux. Vieux sola langa bien pardon. Et puis na honorable Papinzila, bambote na yo vraiment. Merci encore na mon réalisateur Metiti Mandosa qui est toujours bon na émission kitoko boy son kitoko boy voilà vraiment makasi ya Metiti ma. Boza toujours branché na chaîne Amino Congo Check TV tozawana. Darling love toujours mon amusa na bino to monani check. Congo Check TV. Yasi Mutombo. Congo Check TV. Yasi Mutombo.